Bonjour, bonsoir, Balandi à Noëlla TV, abonné à Noëlla TV, la famille, coucou, bisous, bisira nyonso bozwami na pesi bino bambote, nzambe na lola abatela bomba biso. J'espère la famille biso nyonso toza bien pour na bolingo na nzambe, pour l'amour de Dieu. Nyonso bokozwa vidéo na biso la famille, s'il vous plaît, to s'abonner, to partager, to aimer, surtout la famille. Ida Mokonzi, Ida, s'il vous plaît. Galiana d'amour, maman. Anna Tengo, bon partager vidéo na biso Ernos Bokomonango, s'il vous plaît. Naba onyon so bazo mona notification te, s'il vous plaît, sok bo partager et ko sala bien mi bale mi sa tout bo pesi vraiment et ko sala bien bande konanga la chaîne Balandi à Noëlla TV. Franchement, et ça la biso bien. En tout cas, la famille, commentaire na biso pe na kati ba vidéo na biso et ça la capé bien et ça la jar pour épée sa biso courage na place auto ça la mabe to luka ko corriger ngo même bende ko finga bo finga ndete la famille ko finga nde eza mabe eza malamu te e ko sunga biso te pona ko changer berer na biso. En tout cas, nazo ya na analyse na biso ezali kaka pona artiste na biso Fally Ipupa. Vraiment la famille ce qui to lobeli bangote toza sos na ba starte na mboka na biso o to ko lobela lokola ba Fally Ipupa, donc il faut to lobela bango. En tout cas la famille zo sala fière pour na mboka na biso na mundele azo ko lobela Fally bandeko ezali eloko ya koloba te ke ezali ya je mundele azo kumisa congolais bandeko futo za la fière futo yeba ke non toza na artiste pour zo sala fière pour na mboka na biso toza na artiste oazo mi drapeau na biso par-ci par-là na international. Vraiment futo à la fière na mundele azo kumisa Fally Ipupa bandeko to longola ki motema mabe to longola ki jalousie ezali mal placé na mutu oyo vraiment azo sala malamu to mwana na kati ya mboka na biso musicien 54 ba pesa bango ba visa ya ba 5 ans ya ba 4 ans ya ba 3 ans. Vraiment ndeko na biso soki asali yango ba pesiye il faut to betela ye maboko, il faut to pesa ye susu maboko courage akene liboso po aluka ko sunga susu ba oyo mususu ba tikali amema bango susu na bamboka mususu azo ko longola d'abord chômage pe na kati ya mboka na biso. Vraiment bandeko azo sunga bandeko na biso. En tout cas il faut to soutenir ye à 100%, il faut to pesa ye maboko ata to ko pesa ye misolo te to ko pesa ye mbongo te, mais du fait kazo sala malamu to pesa ye courage asala susu akene liboso na oya zo ko sunga bandeko na biso ba o kutu ba longola kutu ke ba ko na poto te ba ko mona ka poto te pe tili wana bango poto muto atiaka alobaka na babo ya muto ezali nzambe. Mais du fait que yo moko bisiko ko sala ko lobaka est-ce que nga un jour na ko na poto wana est-ce que nga un jour na ko mata avion. Mais Fally alongoli batu somo ya avion wana bandeko futo pesa ye maboko to encourager ye ke akende liboso asala oyo susu ya makasi. Mais tozo mona susu ba artiste na biso ya makasi komba Koffi Olomide azo kota susu keto pona ko yako ko sala susu ba émission pona ko bwakela mwana oyo awuti na kata libumuna ye ezaneti ye mutaboti ye parce que ye mutalakisi ye musique ye mutalakisi ye carrière nyonso lelo o Fally akomi ko sala ezali ewuti epai na ye me ye mo so akomi ko bundisa ye non eza bien te. Artiste na biso Koffi Olomide ozali papa ya Koffi olingo sala fier pona Koffi yango na lobaka chaque fois Koffi vraiment il fallait osala fier pona Fally parce que Fally ezana mindele ba lobelaka ye international bazo yeba ye. Cela veut dire azali mutu oyo biso ba congolais futo respecter oyo nyonso azo sala pona lokumu ya mboka na biso. Mais que non biso moko susu tozo kotela susu ye keto tozo kuma susu ki motema mabe pona Fally te bandeko. 54 visa bandeko epesa mela mutu nyonso te ba pesi ye parce que baza na confiance na ye. Baza na confiance na ye bamoni ndenge azokotisa mbongo bamoni ndenge azosala bamoni ndenge azobose yango bapesi balobi il faut to pesa garçon oyo azali vraiment azosala makasi pona mboka na ye azobattre azosala vraiment musala yango bapesi ye to longola kiketo to longola kimotema mabe azali ndeko na biso azali mwana mboka na biso to pesa kutu maboko to biseke akene liboso bandeko na kotiela bino vraiment na kotiela bino
moi vidéo o moke boko yoka ndenge débat ezo salama na kati ya mindele bazo sala pona Fally Ipupa esengo be esengo te bandeko to sepela ezali esengo en tout cas bandeko bozela na talela bino na tela bino bo yoka sans commentaire, sans polémique, bandeko, to longola polémique, parce que tozali bandeko, biso no tozali ba congolais et ba congolaises. Faut to linga na biso bandeko, to longola kimote ya mabe. Allez to yoka ngo ensemble, Balanja Noela TV, nazo tiela bino bo yoka ensemble na bino. Il y a plutôt la grande majorité. Bon limbisa parce que volume eza na se, ba bano lo bana se. Incontestable. Le motakoza na makamba ko bate. Ozomi mona local ou international. C'est bon, tu as ça comme le perse. Nous tout à Bangata le bagobe canari. Et puis ça m'a tout courage na ko. En tout cas la famille vidéo oyo volume nango eza na se mais et ko loba masusu makasi boko yoka. Bo supporter kaka s'il vous plaît. Et puis ça au moins bateau ballon na voilà. Batinga bango na bato moko peut-être ba maîtriser la mot local. Voilà. Vous allez maintenant bato na poto. Ah. Ah le quartier là tête. Na bana ba maman ministre, les aura 50. Oui, maman ministre, les aura 50. Beaucoup plus. Ils sont même plus de 54, beaucoup plus. Beaucoup plus, mais sans tapage. Sans tapage, sans tambour, ni trompette, ni qui qu'est-ce que va avoir validité à visa 5 ans. Oui. Oui, c'est-à-dire le bazar même bâti de séjour à Belgique. Ah bon? Oui. Si on est invité directeur à quartier là, oui, là, bâti de séjour. Il y a pas assez Milan, déjà le vacillateur. Oui, non, le vacillateur. Tu parles de quoi? Au même plus de 50 personnes. La photo est sur ça là. Mais on fait là-bas, parce qu'il y a pas de mais c'est ça là-bas. Mais plus de 50 personnes officiellement. Peut-être dans un contexte où on est battu. C'est vrai que suivre ça, mais attention, il va être 54, il va être pour un concert. Genre, au moins, l'orchestre, la podium, il va être 54, il va être pas bête. Et là, on a l'impression d'une évolution considérable, en tout cas d'une audience considérable. Fally Ipupa, c'est une superstar, hein. Il est quinois, donc de Kinshasa, congolais, et il a été, c'est sans doute la plus grande superstar en Afrique francophone aujourd'hui, qui vit toujours en Afrique, pas comme Angélique Kidjo qui est partie via New York, aux États-Unis. Jeune Afrique l'a classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes. Il est le 6e artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série River Hotel, qui a été diffusée sur les antennes de TV5 Monde il y a 2 ans, et que vous pouvez voir parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes. Il est le 6e artiste africain le plus riche dans les derniers classements, et c'est un véritable phénomène. Il joue dans la série River Hotel, qui a été diffusée sur les antennes de TV5 Monde il y a 2 ans, et que vous pouvez voir sur la plateforme tv5mondeplus.com. Mais quand on a organisé le lancement de cette série à Kinshasa, mais c'était une émeute. La moitié de la ville était bloquée tellement tous ses fans voulaient être là pour le voir, pour l'entendre, pour le toucher, pour faire des selfies, etc. C'est une superstar absolument considérable. Il a commencé sa carrière à la fin des années 90. Il était le protégé de Koffi Olomide, dont il est aussi un peu l'héritier. Et il chante évidemment la rumba lingala quinoise, mais il est aussi, c'est un crooner, c'est un séducteur, il a une très belle voix, il est un très beau garçon aussi, il faut dire, et il aurait, la comparaison est extrêmement osée, mais il aurait un côté Julio Iglesias d'Afrique centrale. Et c'est un phénomène vraiment qui voilà, remplit les salles, alors très au-delà de l'Afrique. Il y a la grâce, quoi. Voilà. Il y a la grâce et ça prend. C'est difficile pour lui de se produire à Bruxelles parce que les opposants congolais lui reprochent de ne pas suffisamment s'opposer au régime de Kabila.
et maintenant de Tshisekedi. Mais il se produit aux États-Unis, il se produit dans le monde entier. C'est une superstar absolument considérable. Et vous l'avez dit, notamment le lingala qui est sa langue natale. Musique, parlons de musique justement. C'est quoi? C'était un gros trou dans la culture parce que je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à son featuring sur l'album de Damso, Fais ça bien, qui était. Et je me suis dit, mais qui est-il? Donc je suis allé voir, je me suis rendu compte à quel point c'était. Je n'ai jamais vu une page Wikipédia comme celle-là. C'est hallucinant, mais vraiment, le nombre de collaborations. Alors, il a fait 6 albums solo, il a fait 6 albums avec Quartier Latin International et Kofi Olomide, vous l'avez dit. Il a fait des pubs pour Coca, il a chanté pour des pubs pour une grande marque de boissons rouge et blanche. Il a Suisse, quoi. Il a été voilà, il a été dans l'Afrique a un incroyable talent. C'est hallucinant. Il faut lire sa page Wikipédia, ça prend à peu près une soirée, vraiment. Et après, évidemment, je me suis plongé plus en avant dans ce qu'il fait. Ce qui est assez dingue, c'est quand on lit son histoire. Il a été biberonné à Snoop Dogg, à des gens comme Michael Jackson, et j'ai l'impression qu'il a synthétisé tout ça. Il y a mis beaucoup d'influences de son pays d'origine. Oui, parce que pardon Sylvain, sa musique, elle reste très africaine. Oui, complètement. Et très congolaise. On a l'impression que c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait. Alors, je ne suis pas, j'avoue, je suis béotière dans la matière, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans les années 70, 80. Enfin, c'est très classique comme approche, en tout cas, selon mon point de vue, comme approche de la rumba. Non, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai. Et je terminerai par là. Voilà, je terminerai par là. Donc voilà, donc ça montre à quel point je suis béotière en la matière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une dégestion et il y a un mélange, un grand tout comme ça, qui va des Caraïbes en passant par New York, les États-Unis, et qui revient sur le continent africain. Donc voilà, j'ai été assez surpris de ce que j'ai entendu. Michel. Non, alors ça n'a rien à voir avec, on va dire, la rumba congolaise un peu traditionnelle qui elle-même a déjà évolué. Hein. Quand on parle de tradition, pour nous, c'est 60-70 peut-être, mais c'était déjà quelque chose de différent. Par contre, là où ce qui est vrai, c'est que comme il a commencé à chanter avec Kofi Olomide et que Kofi Olomide avait, avec Quartier Latin, une approche de la musique congolaise qui était celle de la rumba congolaise, on va dire, traditionnelle, classique, donc il a complètement intégré ça. Il a cette connaissance-là et il s'était fait un vrai nom au sein de Quartier Latin. Donc il a une vraie légitimité déjà auprès de son public, historiquement, de cette manière-là. Et puis ensuite, il a fait, où il a eu l'intelligence commerciale et artistique de faire ça, c'est-à-dire qu'il a bien compris que tout le monde globalisait la musique et peut-être que le fait que la RDC était pas si éloignée du Nigeria, les Nigérians ont été les premiers à véritablement faire ce qu'on appelle l'afro-pop, c'est-à-dire à se rapprocher des États-Unis et faire que les États-Unis viennent vers eux pour métisser cette musique en gardant des origines et des racines africaines, mais en mettant le côté de la musique black. Et finalement, il a transposé ça aussi en RDC, ce qu'il a fait avec Tokos, le premier album dont on avait parlé dans cette émission, c'était il y a 3-4 ans, il était sorti en 2017. Avec des featuring avec Wizkid, avec Davido, les stars justement nigériennes de cette musique. Et puis aujourd'hui, il continue dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'il garde une certaine africanité ou un peu de rythme et un peu de la sonorité de la guitare de la rumba congolaise. Mais à côté de ça, il fait une musique qui est complètement globalisée, mais avec un véritable succès, parce que ça marche et ça va aller au-delà. Il a 140 millions de vues sur YouTube avec 2 titres, je crois, un avec Yana Kamura et notre expert du succès, c'est Laurent. Mais attendez, je vais vous faire pâlir de jalousie. Plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Regardez le studio Regardez. Et c'est vrai, parce que là, on entendait les garçons parler, mais je rejoins ce que dit Yves. Ce côté Julio Iglesias, il marche aussi parce qu'il chante l'amour. Dans cet album-là, il chante l'amour, ça fait du bien, et c'est un bon album. Et effectivement, elle ne va pas chanter. Et effectivement, chaque vidéo là, récemment postée, c'est plus de 10 millions de vues en une semaine, donc le succès est énorme. Mais l'album est bon. La chanson aussi a un duo avec Matt Pokora qui est très bien. C'est vrai que c'est enlevé et c'était pas évident en mélangeant cette culture urbaine musicale avec la rumba congolaise que ça prenne. Et là, on a vraiment l'impression que la magie opère. Donc ça devient beaucoup plus accessible pour ceux qui n'écouteraient pas, comme le dit Miel, de la rumba congolaise classique et traditionnelle. Là, moi j'ai adoré cet album. C'est pas franco. On va simplement signaler à ceux qui prendraient l'émission en codo, parce que nous sommes en train de parler de rumba congolaise, je vais se dire, mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de cuve à vin? Pour Nanga, vraiment. Balanga Noela TV. En tout cas, bolandi yango na bokebi bandeko. Wana mindele batu baza na débat. Wapi bazali na France.
soki na TV5 ete soki pe na TF1 pe to na éviter mais ezali débat ba lobela nani artiste na biso congolais azali congolais te mutazo lobi soki boloba ke ezali débat na ezaka neti kaka congolais na congolais bazo sala débat bolinga baloba o ba triquer mais wana tricage ezate wana eza mindele bazo sala débat pona ba star ya mboka na biso pour moment pour instant na 2023 hein na 21e siècle ezali congolais mutafandi wana ta usala ba débat wana non ezali mundele en tout cas bozo yo kabino moko ndenge bazo loba fali azo tambola azo yemba na munoko na biso na lingala azo pesa fier ya mboka na biso fierté partout azo tambola international vraiment un jeune azaki toko ndenge bazo kumisa ba loge nyonso bozo yoka ayemba ka bien rumba ya bien en tout cas azo sala musala na ye bien azana mbongo ba critère nyonso bazo pesa ye donc fali azana ngo bande koto tika kibote ya mabe azali artiste na biso azala sala époque na ye pe ekoleka lolenge bande ko na biso mususu basala ke époque na bango baleka ezape moment na ye bande koto tika ye a profiter a sala oyo azo sala pe na époque na yebandeko mundele mutu azo kumisa ndeko na biso congolais ebongo biso moko bandeko na ye tozo toka ye tozo linga ye te mutu azo sala bulamu na kati ya mboka na biso mutu azo faire voyager 54 personnes na ba visa ya 5 ans bandeko na mboka na biso ba musicien to kosa te ye moko pe mopao alobi ye moko babando voyager na ba 200 personnes babando benga bango bangulu wan cela veut dire que lakisi batu mususu ka ba individu ba pesi bango bambongo bakoti bango lokola ka ba musicien lokola ba yemba kaka l'essentiel azui na ye mbongo na ye ale ya na poto alukeli nzala mikendeli na ye yango to benga bango bangulu batonda mais siko oyo apesi bango déjà assurance ya 5 ans 3 ans 4 ans soko ke poto o mizongi na Afrique soko moni ko lembi ozusu luki biye na ye ya yo o yesusu na Europe donc ezali kaka yo moko siko okimela nini siko mutu aboye musicien aboye na mboka na biso bazwili wapi na mboka mususu bazo lobela mundele azo lobela fali mwana mboka bandeko totika kimotema mabe kimotema mabe yango bolakisa yango na kati ya Karine yango botoka yango botoka lelo bokoma siko na posa ya komona o Karine azo sala yango bozo kwa komona ngo te parce que kimotema mabe eleki ndelo emati niveau moko moyen pour comprendre yango ezate parce que tozo yeba souci to pesa ngo kombo nini kimotema mabe ezana congolais vraiment to changer et en plus mboka na biso tozali ba chrétien ezali 99% 1% to rolo ba ke baza ba musulman mais 99 tozalaka ba chrétien siko ki chrétien na biso ezalaka na nini oto lakisaka ngo te kimotema mabe to lakisaka eloko liboso bandeko totika ndeko na biso asala temps na ye asala musique na ye akene liboso bandeko nzambe apambola ye asalela époque na ye bandeko totika Papa Kofi yonde moto bimiseli biso fali ipupa olingo zala fier pona ye jamais olingo za susu baso tuna we mituna yo fandi wana pe ozo banda ko loba pe sir mwana oyo boti ozo loba suko neti boso sala susu ba clash wana ko loba kuna peto moni fali place ya zone sarate mais olingo zala na respect na côté na olobi ke te wana fier eza yanga mwana wana o azo sala eza yanga mais ekomi susu ke azo toka yo azo déranger azo déranger neti carrière na yo et comme na danger et comme donc bandeko vie na yo ya privé fali pour pas lobi angote vie na yo médecin ceux qui nzoto na yo ozana ba problème alobeli angote yo moko zo ko bimisango ezali na tina te ko yo ko bimisango yo ko lobelango awa non eza makamba musique ezali temps ya mwana oyo bimisi mwana oyo aboti tika yepe azo mapapu na yo lenga azwa kama papu akoko zala te kaka na se na mapapu na yo na se na makolo na yo non
non. Ata mwana o kuto boti ya golinga pe moko akita na se po aluka kongunu mapona nini parce que alingi azwa liberté azwa pe nkaka elongwa na kati na ebongo siko boni kaka fali o tata mukolo responsable na mwasi na bana akanga makaka epai na yo te ezalaka pe bongo te asi apumbwa alungwa na makolo na yo soki ke asalaka yo mabe alobaka na kombo na wana pe yo koko ya pe ozozongisa me alobaka na eloka mabe te asala pe tembe na mutu te ezali ne motema na ye alingi ke asunga bandeko na biso alongola bango pe na mwa chômage na to a chômage ekita pe ata muke baluka pe kosukola pe elongi bamona pe ata poto baluka pe kosukola te elongi bakota ta na avion bayo ata malili wana avion donc bamona pe ata bamatonge oyo bamona ngo vraiment ekosala bango pe bie batambola pe babisika nyonso po bato batambolaka o baza na Europe batambola pe à cause ya fali donc nzambe a utilisé fali po aluka kosunga ba oyo balongola espoir na bomoi na bango ke bakokomaka na poto te me muto bongo il faut to pesa ye bravo il faut to soutenir ye à 100% même ata to pesa ye mbongo te même ata na ba prière na biso lobaka nzambe batela fali na oya sali quand même ezali kaka soutien en tout cas dans Noëlla TV babona Noëlla TV na ye koloba kaka po boyoka pe na video na biso na bato wana bazo koloba vraiment ezali ba congolais te ezali mindele bandeko to lingana to yokana avant moto salinga biso il faut biso moko nanu to lakisa exemple après bato mosusu ba ya kolanda en tout cas la famille Ernest Boza vidéo na biso s'il vous plaît to s'abonner to partager to aimer et surtout ba partage na biso ko sala bien pona monétisation na biso ekende liboso pona pe ba obazui ba lien te ba obazui te ke to koti na YouTube aluka ko mona pe ekosala bien bandeko na biso mi balé mi sato galena d'amour vraiment nazo bonde la bino pour l'amour de Dieu bo partager ba vidéo na biso ida mokonzi na lingi bino mingi vraiment mama Ana tengo bino nyos na lingi bino na bolingo na nzambe vraiment bo partager bo partager vraiment et que ça la biso bien makasi nazotika bino merci bye